Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Merci Nabino Nyonstu Bozola Nabiso de partout. Na émission Nabiso rien que la vérité. Merci beaucoup pour la fidélité au que vous payez Nabiso toujours na Rola Nabiso. Na émission Nabiso rien que la vérité. Eska Bonzambe et Kitarana Loye mon amaloape na misala Bonzambe na Bonzambe Lola ezo futa simana onto ya ko bakenzamba boye to kwaye wapi elongo na filo moko ya motema ya Bivens de Homo depuis Londres. Maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston, maman Mami Mbunga motema papa Blaise Mbunga na Suisse. Les frères Papi Kongé na Azolin c'est déjà album naie qui sera sauvé, sortie officielle et ça le 31 janvier 2019. Nangam ya chante fond binonyon stubo ke no ko album ya frère Papi Kongé na qui sera sauvé à côté kateme à distribuer gratuit, bien-aimé dans le Seigneur. Un grand merci na pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel Nangamoisirik, sœur Maria Bobette Mpouva l'angolaise depuis Italie. Bonzambe na Bonzambe Lola ezo futa, bien-aimé dans le Seigneur. Le lot toko soloani na émission na biso rien que la vérité to yamaki ba peine et belé koleka ba message kotaye ya mine concernant analyse auto salagina les frères et Max Mbenga, bien-aimé dans les Seigneur. Le lot azongeli biso de soso pour na toujours koyeba nini esengeli vraiment tout ça na minute na moment où tout ça concernant mboka na biso, bien-aimé dans les Seigneur. Tout ça na frère Max Mbenga. Shalom papa. Shalom on décolanga Alvin, shalom peuple de Dieu, vous qui nous suivez à travers le monde. Topé Nzambe merci. Wa pesi biso makasi Nzamba azobatela biso, Nzamba azalaka makasi na biso, Nzamba azake lika na biso, Nzambo biso totelaka motema, Nzambe oyo apesi biso kimia pamba tobinde kwa Alvin et tout ça le presque ko bana mois novembre ting tolekisi maponami tozalaki sur les kivi mitema ba congolais ko baza ba obaza na poto biso awa mitema luku luku, mais nous avons prié, nous avons n'est-ce pas élevé nos voix vers l'Éternel. Et comme dit la Bible, ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Zamba yoki biso, makila eke musika, bitumba eke musika. Oh, que notre Dieu soit béni. Papa Max, la fois passée au soleil, ma maman mingi concernant l'élection, mais tu peux aussi la élection, émission sur bandeko yanga moya PPRD, réaction na bango concernant ma maison salama, lobby que neronabiso Martin Fayoulou et Sengeli qui ba kangaye parce que oh ya sali ezali diffamation ayoko funda ndeko na yeke attricher na élection or que eza na ngobongo te réaction na yeko za ndenge par rapport ya élément total pour ça na vice-président ya PPRD Ligue, il y a des jeunes de PPRD. Ok, merci beaucoup Ndeko Alvin. Avant de répondre à la question de Yozali Capital, notre bien-aimé Martin Fayoulou, par rapport à recours avec au salle en accord constitutionnel où ils allaient payer légal. Mais il a zonga moi mouké kolobela Ndeko Nanga. Ndeko Nanga azali chrétien. Oyebi nalingi ayeba que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Oyebi Ndeko Alvin, oyo mbalayi sato bisoto kema ponami, toujours avec des hommes de Dieu, toujours avec des chrétiens à la tête. Mais malheureusement, l'élection yango eza mbilinga mbilinga. L'élection yango ezali ya mikakatano ya pasi pe ya kolela. Ndeko Nanga esika zali, c'est notre frère. Nous l'aimons beaucoup. Nous prions pour lui. Mais je crois que ce kaza mwana nzambe ya solo, azana molimo santo, esika zali, ndenga bakemba leleki azana kimia te. Azali na kimia te pe ozalaka na kimia te. Obitala bambuma ya molimo mosanto yebanaka na misala na yango kimia boboto esengo soko moni mutu asalisi musala eke na sima pito pa le boulu yekezali c'est que le Saint-Esprit a été écrasé, le Saint-Esprit a été étouffé. Kibonzoto ndezoke sika pe sali frère vous êtes universitaire compilation à nous et filité
ba résultat ça nini ebimi. Sur quelle base? Oh yango ebimi. Sur quelle base? La fois passée pe na ebisaki yo papa. Et loko eselemi bien. On se mona proclamation na école to na université ba ton na 1h du matin. Proclamation. Na habita dans une école plus ton oyemba lelo balobi toko sala concours so nini motema likolo soki na kozwa te o. Nzemo soki yembi ton ko yemba ngo gauche droite c'est que proclamation ezali. Proclamation ne ko sema na ba amso mona kaka boy après récréation na 4e heure. Bobibi pour la proclamation. Ça a toujours été un événement. On invite même nos parents. Mais biso proclamation et résultat. Et ça et minuit. Mukola liboso ça à 1h du matin. À 1h du matin, tu es censé à kolala, il y a qu'on se reposer. Mais vous nous bloquez. Admettons qu'ils ont fini à cette heure-là. Bah yo tango pe bon, to si c'est 1h hein. To tango par exemple na tongo na 10 heures. C'est aussi possible. Pourquoi non, ça dit que eloko esalemi bien te eloko eza na kibonzoto. Ya et rosalema kana era bongo po bato musu balali bato musu ba fatigué tono olala oyoka ataba kutubwa yo comment mso yoki to yo sutuka na tongo est-ce que kinga dans le cas qui c'est ce qui s'est passé le matin. Est-ce qu'elle vient à l'équipe? Est-ce que Maître Patrick Okunj va voter? Est-ce que Mardoché Boukassa à l'équipe? Il y a un exercice au salaki. Et ça na bateau va mériter, c'est vrai. Et ça na bateau va mériter. Vraiment to pesi bango longonya. Ba Christelle Vwanga wana ba voter bango lokola lipa. Ba ndekonanga lézère ba voter bango et ça na bateau ba Daniel Safou et ba zali ba openza kotali non même na quartier ba yebi ko ba voter. Mais mingi pe eroza nango pe bon non bande ko bazola ba mo pesa konga na bo pesa kombo eza bato ba mériter mais mingi pe ba mususu on dit que liste moko bien établie bon yango abandi ne kotanga ndi liste moko bien établie abandi ne kotanga yango papa to ki pe ba quartier to yoki pe to participer to siona pe papa tala ndenge bilelo ezakati na mboka papa tala bilelo ndenge ezakati na mboka alors ndeko nanga za mwana nzambe ayebake ata biso ba ata alobi na ye mais conscience na ye ayebi oko sanga oko sanzambe ta oko sanga oko sanzambe la fois passée je l'ai dit yo président c'est ni moi sinon candidate habité na poto sur Rosalema. Même si la loi ne l'interdit pas. Mais quand même, il est par éthique, on ne peut pas le faire. Nga président Séni, je n'accepterai jamais que moi, c'est la candidate. Non, papa, je te dis, non, ça, la moitié. Non, moi, c'est n'a pas permettre l'été. Moi, n'a pas permettre l'été. Pourquoi tout le monde va gouverner, Papa, mais qui organise par exemple les élections? Ils ont saigné, ils ont mais non, mais qui Kimbuta, écoute, non. Papa, mais ce n'est pas Kimbuta qui organise les élections, c'est la CENI, l'organe habilité, l'organe n'est-ce pas compétent à organiser les élections. Ils ont saigné. À la tête, il y a notre frère Nanga. Yende, Youza président CENI, on dit moi sinon la candidate. Papa, yebisanga. Et alors quand président c'est mon fils. Aoza la candidate. Bonani. Na kibo motoa azwa zoate. Na rolekisa. Et puis de aoza la pas zoaki na ye. Mais batu bakoloba, tu vois, comme juge perd tout ça et ko pesa kaka bien te. Malamu avanda to lukele ba service mususu ma muso mais na makambo puisque aza conseillère na yo a liboso. Conseillère non à Liboso et Wana. Il y a des dossiers que tu amènes à la maison. Il y a Zali Wana, tu vois, par élégance, par éthique, hein. Dans un terme mususu, hein. Comme il bombe à paix, hein. Comme il bombe à paix, comme il batte la paix, comme il batte la paix, yomoko. Pour éviter peu de problème dans bateau. Et moi c'est la malam. Donc tu vois que de konanga, atala ndenge bato zolela, le bato comme kokufa, to comme na bitumba, yaba luba na bato bandundu. Na sengi na bana nzambe, s'il vous plaît, Dieu est amour.
Nous n'avons pas un problème avec les Balouba. Nous ne pouvons pas qu'on se prenne Balouba. Ce sont nos frères. Bino boza ko piller ba boutique Balouba. Bino boza ko boma bango. Bino boza ko bebisa biloko Balouba. Ils ont normal. Papa, ils ont normal. Ouais wana mutasombi moto na ena pasi. Eh frère, à ce moto na passe na ba sacrifice. Mutasali boutique na ena passe na ba sacrifice. Bino le lobo komi po za muluba ko kotela bango bandaku ko beta bango ba machette. Non, ça ce n'est pas normal. Papa Max. Oui. Kuna nangamo ya kikwit na nini ya ndeko na biso papa Mozito. Basalaki chasse au Balouba. Yozo mona makamwango ne le pe que ceux qui pe Balouba kuna ba sécurité na ba mbujima na ba kasa kuna ke basala bongo na kikwit na habito so vous a informé mobule bima kuna basalaki chasse au Balouba. Réaction na ko. Papa, c'est diabolique. Bongo Mozito ko pe ça bantuna yete. Papa, non, c'est diabolique. Ndeko nanga obi na kanisaka frère Alvin, na kanisaka Mobutu perd son âme. Mobutu atikela biso tata obi n'est pas comme Mobutu. Non. Yango basalela e monima bandeko tozala pe ngrate. Mobutu azalaki kaka mabeta. Ah bon? Mobutu azalaki kaka mabete biloko mingi eza awa ba stade de martyr to betela tolo lelo. Biloko mingi yaki na renya Mobutu. Et loko Mobutu ezalaki unité nationale. Netenga za mongo boye atinyo parfois no gouverneur ko ne pas Balouba. Au moins mutaza muswahili batinye pas bayandi. Preuve Conde de ville à Kikanda, notre papa là. Conde de ville à Kikanda. Banomai wapi na Congo central était kuna et pas baswahili. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Mobutu azalaka gouverneur kuna asala musala malamu atika qui impact. C'est comme ça que papa na biso Conde de ville à Kikanda ba voter le kola lipa kuna pas baswahili. Et la Congo central c'est un exemple. Ozomona antoko senga iloko wana ya bokabwani dit effort ninga sale pona za la mongo. Et d'ailleurs tous mes amis na moninga mongo ta ba camarade nga yoso sote muluba sote muyanzi sote et puis la salle a raté fort morote na ba attendez tozan Alvin na c'est na tous nos colonies. Jamais, ce n'est pas mon problème. Alvin Azé Colonine. Je ne me force pas à connaître les colonayo. Mais c'est que je sais que tu es un enfant de Dieu. Tu es mon frère. En Jésus, toza mutumoko. Division où il y a libiso et où tu wapi. Bande, est-ce que bande quoi na bozo boma? Ou bozo beta machette? Félix, yé muta sombele ba moto? Ba boutique wana. Ezambonga Félix. Mais ça c'est quel esprit? Obi ke loko na semena l'église totele matote yango. Sinon ekozala bitumba moko ya kosakana te. Toki na bakanluka tozoka par-ci par-là nde bazokotela bato na bandaku kobeta bato mosusu bakisi na babandundu kuna bo bino bo bima lokola Félix aleki bino bo bima bokende pa na bino. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, peuple de Dieu. C'est ici le moment où basala nzambe batelema. Dieu est amour. Et surtout parmi les commandements. Okolinga moninga na yo lokolo komi linga yo moko. C'est ça les commandements de Dieu. Nana yo ko sambeli amitia. Nana on soit poison atiela mwana na ye. Si tu peux pas le faire pour na yomoko, pourquoi on s'en pour na moninga na yo? C'est ici le moment où c'est basali nzambe. Batelema. Baloba. Nesika ko le kana TV avec l'anga tordu et l'anga débraillé. Kobanda koloba. Tu ne verras jamais imam ya Barumbu. Tu ne verras jamais imam ya Barumbu alobel imam ya Selembao. Osomona ngo ba musulman. Imam ya Mbujimai alobela imam ya Mbujima ya quartier Moroboé. Papa, tu le verras jamais. Tu le verras jamais. Mais ils ont aussi des problèmes. Mais na kati na christianisme na yebite zanini. Yango na kosenga na bakonzi bolandanga bien. Ngala sala na Vodacom te. Na RTL te. Naza journaliste chrétien. C'est-à-dire musala nanga na salaka eza journalisme nanga eza na ba église na ba bola batanzala batubazanga. Le jour je veux parler l'église ebelo ekangama. Ah bon? Ce que za na muto ayebi ba secret makambo ba église ya ba sena nzambe na Kinshasa.
Parce que l'ongoli bato ya ba olongo par exemple bato renseignement. Olongoli bato ba service belé belé na tanga pe na kati. So longo ba service à aner, longo ba service musu tanga pe na kati. Biso to yebi ba dossier le jour où na kufungula munoko na loba. Peut-être ba bomanga et puis l'église musu ekangama. Donc c'est pour dire que na ba sali ya Nzambe ne transformons pas la télévision un lieu de règlement des comptes. Voilà pourquoi il est plus qu'important aux hommes de Dieu d'avoir des conseillers en communication. Bon, parce que c'est très important les Kamnazo Loba. Quand on est tinga, avant ça l'émission, on a tout un conseil. On a tout un conseil. Maître Patrick Okunji, c'est mon avocat. Papa, Max, on a relobate. On a tangate. Ok. Nazo pe na pasteur on a tout un conseil. Na loba ndenge ni, c'est pas que nazoba. Mais les gens ont un conseil pour nous cadrer message nangai. Mais beaucoup de nos pasteurs tout na conseiller bazan tourner ma flata vieux Mikolo Simikina vieux Mikolo tarabia o ka pasteur bazo benga vieux un pasteur bazo benga vieux vieux Chubia vieux lo tarabia vieux Kangikina vieux Mikolo yo na yo vieux Mikolo vieux eloko no lobaki non. J'aime des gens qui peuvent me contredire. Frère Max, coiffure non a sepelé en angote. Quoi? Ok, merci. Frère Max, boye boye. Frère Max, boye boye. Moi j'aime des gens et puis nga sosalinga remarque. Na se justifier raté. Na se nebi justification té. Na koma ka je vais et là on de quoi bisinga il a raison. On a changé. Na sengi na basali en Nzambe. Non, télévision est un règlement de quantité. Télévision est un instrument évangile. Comment communiquer? Si ton frère a péché, Lukaye, solo la nae. Papa, Alvin, ni sous-boule. Bon solo là. Nesika, yako ya na télévision. Papa, non, de quoi Alvin. Papa Max, là, c'est comme si aujourd'hui ça allusion à même. La réaction ok avec Mukuna asidika qui na caméra pour na abe chola abe ya senko ou comment? Non. Vous voyez que le message on a le bako yo d'ailleurs au sein de l'émission belé. Vous voyez bien bien. Moi je pense que eza papa Mukuna baza papa na biso dans la foi. Réaction na yende. Baza papa na biso dans la foi ezala mais c'est la bécholé. Bon puis baza papa na biso dans la foi. Baza bato ba salam mais à mon humble avis le kola pédagogue de formation le kola animateur formé ngapela za la conseiller ba pasteur belé ba musicien belé na kata ville à Kinshasa oyo ngana kanisi que biso le kwa ba na Nzambe na préférera ceux qui par exemple mbebe zali ngai nengato appliquer Bible na oya andi Calvin boye zande tout solo là mais c'est la belle chose à donner son point de vue après si point de vue nae après si makanisi nae après si lo lenge nae pe ya komona makambo azali citoyen du pays omoni ezala basango ezala pasteur ils sont tous des bergers ils sont tous des serviteurs de Dieu obimbala mingi so baza ko loba ils ont passé puisque bango nde ba yambaka biso na ba bureau na bango la plupart des gens qui vont voir les hommes de Dieu bakendaka te pona passer sambela pona ngai bakendaka pona makambo social pasteur moi na benga na classe pasteur tozolia te mais c'est la belle chose binasali na ko futa minerva la moi na l'université mais c'est la belle ça dit que lorsque nous allons voir les hommes de Dieu en jeune ba abbé ba pasteur ezala muke pasteur na ko sambela te pona sambela bien na comme ça la nité tokendaka pona problème social yo muso bazoloba bo pona soki social a mboke bongi ba pasteur ba meselabe ba osaba comment ko la bango pongi ils n'auront plus beaucoup de problèmes puisque to dérangera bango trop alors tant que meselabe show apesi point de vue nae on nom à 5 ans si na ngambo na biso to se admettons que na ngambo na biso to sepeli na yango te na point de vue na ngai comme analyste chrétien ba numéro na bango yebani mais c'est la bécholé nous t'avons suivi à la télé mais c'est la bé mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui est-ce qu'on peut pas se rencontrer tout solo là par exemple tout solo là mais c'est la bé ba solo li ba échanger
comme des hommes de Dieu, comme des serviteurs, bah échanger na bango, puisque monsieur l'abbé Chole na ngambu na ye, azali berger, azali pena bato belo bandimelaka, o azako kamba, évêque pe koto, azali pe tata ya bane belé, to risque to comme na guerre à la religion, église réveille contre la catholique. Oh bango nyonso bana souci moko ya mboka na biso ke ni malamu. Vous comprenez? Guerre de religion ya obimo on va ya magamo Italie pouvoir. Mais pourquoi pas? Guerre de religion est possible puisque mais c'est la bêche là représenté la catholique. Il a donné après sa analyse na bango. Après sa analyse nini doba? Après sa analyse na bango point de vue na bango par rapport à l'élection. Quand on peut papa na biso avec Pascal Mukuna. Yépe Asanini a réagi par rapport à dire il y a monsieur l'abbé Chole. Moussou peut-être balanyante abbé alobaki nini papa. Bon. À moins qu'il y ait un beau salaire, mais pour monsieur l'abbé Chole alobaki boy. Bango va prendre des actes. Il y a résultat publié à niveau à Séni. Mais basengi n'est-ce pas na nini na Séni wana ki ya liboso wana ba prendre acte c'est appelé le résumé bien avant cela to sengi na Séni a publié n'est-ce pas vérité des urnes et biso toyebi moto alongi. Vous comprenez? Je crois que c'était ça le premier message. Alors je crois que par rapport à ce message il y a eu beaucoup de réactions. Il y a des acteurs politiques qui ont réagi et ça peut être réagi entre autres papa Nabiso que nous aimons bien et que nous respectons avec Pascal Mukuna. Alors, na point de vue nanga, ce qui n'a qui conseillé, il y a communication, il y a papa évêque. Ce qui conseillé naie, n'engana senga naie. On met qu'on communiquer, hein, qu'on communiquer la télévision, qu'on communiquer la radio et ça peut être principe. C'est comme ça que tu verras il y a un cours, une stratégie de communication. Obingana ko lobelo mama makasi, mo comprendre dans lobelo mama makasi. Ngala roza na bi pazana ziki salvine entre guillemets, ce terme mo vulgaire, na bi pazana lelo na lobela alvine. Mais au moins na tonalité nanga accent nangai, on oganga te. Noko avec douceur, on comprend que non lobelo mama makasi. Osomona so landi pe ba déclaration ya papa na biso landi yango ne lobela ki nyonso nazo banga ke lelo to komana conflit conflit moko ba religion conflit ba religion et ozamala mingi te bango tout baza ba bana na Nzambe bazali ba sali na Nzambe et que télévision pour Nabiso et c'est un instrument d'évangélisation en bonne et due forme qui est comme si il y a oya lobby kuna pas ko contredire avec lobape na ndenge na ezopelisa moto ils sont tous des chrétiens et des serviteurs de Dieu. Tu ne verras jamais ba imam ya kimbanse que alobela imam pe aselembao papa je te dis au moins nangote yo kasi ba misima ba ça problème te. Mais biso ba chrétien comme boye bona sala boye peut-être pour attirer sympathie à batukingandi na sala pona boye tu vois sincèrement et si propreté et puis si penza papa ngana zuba réaction belé j'ai diffusé ba élément na zuba réaction et belé ya batu mais peut-être prochainement to koloba et même to loba c'est ça aussi le man à l'église na biso. Frère Max a Frère Max a Frère Max a Frère Max a contre boy. C'est ça le problème de ma église Nabiso. Il y a un qui est pasteur Nabiso. Ils doivent avoir des conseils en communication. Ce qu'on peut se faire un message. On discute dans bango. Na lo bandengeni na sala ndengeni po biso toza batako panzate biso toza batako sangisa biso toza batako boma e boma moto biso toza bata e boma moto. Voilà un peu point de vue nangai ko papa Max na niveau to komeli na ba mangama ba élection ba église pe koti makamongo boyo kanisa na ngam et dans la kati ya bandeko bazo kamamboka te et dans l'opposition et dans le pouvoir. Et là, on est au niveau de comédie, c'est tout ça la nuit. Et là, quoi liboso, moi, nous n'avons pas un autre pays, car RDC ou Ezabiso. Tous ces acteurs politiques, baluka kimia, pe balinga kimia. Na notre frère Martin Fayulu, nabi ke mutemane zoki, nabi ke zali passé. Na onyo sa yokaki musuba yebisie tout abamba za acteur politique à niveau likolo so me pe mwana mobali ako bunda bako kangama boy c'est ka yebi quelque chose so mwana mbala ko kangama ako résister c'est ka yebi quelque chose mais longa oyebisa
À moi la vengeance, à moi la rétribution. J'étais sans Zambé. Papa ngana mona bato belé basalanga mabe. Ngana mona bato belé bakoselanga makambo. Umona lelina na bi ah super ke ofunda bango na justice à mukilio. Na sina funda pe moko. Tellement que j'avais raison. Mais ngaza na mbongo te. Na gagnata. Papa, ozana raison. Raison yango ozana raison. Mais justice a peu sur raison te. Et par là au niveau le banini. Yano kende. Yango do justice ya nzambe za fin. Justice ya nzambe za fin. Ndeko Martin Fayulu afukama. Abonde la nzambe. A remercier Nzambe pour ce qui est arrivé à Tika dossier wana. Tala, c'est vrai Bakobenge Yuma. Toi tu avais gagné les élections. Tu as raison. Félix n'avait pas gagné. Boebo. Nangana sengi na ye, c'est mon frère dans le Seigneur. Na vie, Tony m'a rappelé d'injustice mususu. Qui sait peut-être que Nzambe azo préparé peine ma mususu. Qui sait peut-être que Nzambe atali musika lobi ah, si Ozu Martin Fayulu na permettre à la présidente en 2019 oyo na moni na da 2 ans et lourd moyo la Martin Fayulu et rosala bien te to ko perdre ye soit mini vie na rosala problème nzamba monora déjà en avance nzamba bi non endurci mité mabat Martin Fayulu te yo bundo nzoka obi yango nzoka nzamba so mona caméra nzambe se mo e zoomer na musika. Caméra nzambe zoomé na musika. Martin Fayulu n'a rien perdu. C'est pas comme on a Yuma. Mais na Yesu faut on dire ki Yuma. Oh, mais Jésus, il y a ça qui n'a raison. Asala li soumouté. Mais baba baka ne kulusu. Mais après vérité yebanaki. Tabaki kukundae 3 jours après. Ah, ma belle sans Yesu. Eh, mutai pena mona nzambe a soloa. Pour notre frère Martin Fayulu a boire qui sa makambaku constitutionnel, a boire qui sa yango, a enterré yango, a négligé yango. Vous assurez que procureur a occupé côté là. Papa, na lobby a, le to ça l'émission to mardi. Sans olandanga, batale la lobby non. Na nilé la makambwana, na boire qui si yango. Même si ba ko pese raison ou pas. Le coup va si va proclamer qu'il ne connaît pas Félix. Mais il a un résultat provisoire. Papa, il y a un résultat provisoire. Nous le savons tous. Mais à mon humble avis, le coup la moi en Zambé, à Tianase, à Boakisayango, eh bien que justice y en Zambé, papa. Tala, justice, obi mukilero peut sans raison. Mais Zamba condamné yo. Mukilero condamné, mais Zamba peut sans raison. Papa. Ngana sengi na frère Martin. Je sais que vous aimez le Seigneur. Je sais que vous êtes enfant de Dieu. Puis dans l'anime na ba discours na yo. Na mona toujours autombo la rakombo nzambe. Et puis même le frère Félix. C'est son frère, ils se connaissent, ce sont des enfants de Dieu. Baliaka et sikamoko spirituellement. Na sengi na bango mibale. Bakutana. Atana kuzu. Basolula. Obike, bayamba ne un grand événement. Et papa c'est comme si yo moko ozo pressentir que Tine Martin Fayulu a côté ce recours boisonné. Non, naza même kunate. Papa, naza même kunata za réponse favorable ou pas. Omi nzambe atala. Nzambe enseigne abiso na bandenge belé. Nzatala, il faut yebaka kotanga, nzambe enseigne abiso na mebele. Mwana nzambe asola muta wele la raté. Ngalinga ke eluko ngasuke loko batoza kuwele la tika bango. Na plus exemple moi la fois passée na mona omena bare. Olingo kota na taxi bo wule papa ngasuka ka muta buskilenga koti. Oh na kota so na taxi wana te. Na sepe na tika ye akende nae. Atatika ya sanini akende nae. Poto ka exemple belé bo wele taxi komika obi taxi wana obi avion wana. Taïka comme na kwa mutu nini et ça la crash to comme belebe obi ki valise nange zale kuna kuto baiki obi misa valise nangai. Oh Seigneur merci, tu m'as épargné de la mort. Ozo exemple bongo zale belé. C'est comme ça que naza komona Ndeko Félix, bien que provisoirement Azali élu président de la République,
ndeko Martin Fayulu atia na se atela nzambe a compter na justice ya nzambe a compter na papa nzambe soupe nzambe abi nzambe za ndenge na salama mobele. Il n'a rien perdu. Il n'a rien perdu, il n'a rien perdu. Obi histoire batumbe bando ele la mwana. Te to kata bitumba na mokabina na. Mwana kufa te. Bo pesa ye ata mama wana. Kongo ekufa te. Kongo za lokola mwana. Kongo za lokola bébé. To batela bébé na biso. To batela Kongo na biso. Ba politicien boke la biso mawa. To sepela na mboka oyo. Mboka kitoko nana bolongo la biso na nzala, bolongo la biso na soni, bolongo la biso na mboka ya chance eloko pamba. C'est ici na zongi sopo na oba seni. C'est mutako kamba seni mbala sima. Mutako kamba seni mbala sima. Bolongo la biso na mboka chance eloko pamba yaya. Poza la candidat. Eza kama eloko changa changa te. Ubike mbali ko meke eloko changa changa. Changa changa. Chance eloko pamba. Comment? Papa, là, petit exemple. Bozaka a 2 sièges, 100 candidats. Bozo wele la 12 sièges, 1000 candidats dans ndam, papa. Ça c'est quoi ça? Bah mais kako renforcer peu ba critères. Hein? Mutu mususu ko tazana tana diplôme té pour à ça qui formation moko ya couper couture. Il y a 3 mois, il y a 6 mois na ba 100 kusu pour ayepe candidat. Mais quand même, il y a l'honorable député, la président de la République, mon frère. Et c'est un peu moi parcours académique, mon père, et l'ENDA. Et c'est quand même parcours académique, moi quand même, tu peux savoir, tu peux ça autant en classe. Au sein de formation dans la maçonnerie, ils appellent ma bête, tu as besoin. 6 mois, kuna na popo kabaka. Pour candidat, ce qui est président de la République, candidat honorable député, comment tu peux stimuler un soubatan en classe? Tant que tu as un siège de Zamouké, ou me camper des critères quand même vimba. À qui la faute, Papa Max? Il y a une émission, émission ezali émission bato ba silikate ba inabiso pona mboka na biso sozolo baboye barobomayo barotiela au poison barotinda mituka. C'est ça le problème ya Congo, to bomaraka to bomara mitu na Congo. Congo to boma mitu, Congo to zo boma bato mayele pona ni puisque après ce point de vue nae eza l'église poison ezali o même à l'église ya o même na lo bango likolo pona ni soko lo na bina kota na bozindo papa église à Congo poison eza politique poison eza. Et mon son na olinga vraiment je bango ba caprice technique bango ba nini nandolo ba que na niveau asséné. Et c'est ce que je disais même la fois passée mbaloyo batia so ta musulman za présence séné poto meki na ba chrétien et simba nango te abe malumano tolela pasteur ngo mulunda toleli frère Corneille Nanga toleli penza oyo de kolela mais balobi que ndeko travailler musala na madame Corneille Nanga papa omoni tozolo ba obi ngai en plus ba konzi ba kami ba pasteur na biso église de rêve mutu ba bimisa ki ye mona na biso ya na zolo ba c'est pas puisque mutalobi que aza chrétien sambelaka. Il y a mon colorobi dans Matthieu 7:21. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Écoutez la parole et mettre cela en pratique. Un enfant de Dieu, Azamuta risquera pas avec le Seigneur. Un enfant de Dieu, il est prêt à payer le prix. C'est cet enfant de Dieu. Il est prêt à payer le prix. Mais c'est là où on a le président Kabila Zamalam. Le président Kabila a travaillé mingi na église, mais biso église toi sérieux. Ah bon? Oui, président Kabila a travaillé en église, biso église, mais biso église tant aux autres pouvoir, hein? Tant que moi dollar et comme koya, to bunga nzela. Oh nazo kanisa ke tangaza kotia bat église. Il se dit ce sont des hommes de Dieu. Bansa Moussana Bango, n'est-ce pas, en respectant l'éthique chrétienne. Mais malheureusement, on a bateau babimi. Mais c'est ça, du colo, il faut sango il y a rien à l'objet que moi Nzambeko, il est prêt à payer le prix. Moi Nzamba est prêt à payer le prix. Moi Nzamba tika dans la vérité. Moi Nzamba tika dans ce ils ont un bateau ba mérité. Ils ont un bateau penza to ba mususu. Ils ont un point d'interrogation.
ba mususa ba point d'interrogation ba musu pata ba sepela mais na sa mitema na bango ba sepela te ba yebi que non ya tricherie ayebi que ça sangisa ayebi que ça nango boye yango tala papa tala kaka mboka na biso Congo o senti que sengo pende zate. Ah bon? Mais Nicole Ville, Kinois. Est-ce que moi appelle que Sengo et ça la mitema batu na ba résultat onenge lekele et Sengo ezata au moins que batu désolation mawezali c'est vrai na mokili inanimité au salemara jamais mais néanmoins on sait voir mukoni to vous appelle élection ici vous faites bani na mboka mukolonini élection si bato bien ah merci ndeko avi yo vraiment na yabaki obima ah maître patrie mukolonini chrétien ni na repesa biso élection wana ndenge net que entrée ya afdel bakota na ndenge ba omoni entrée afdel omoni mboka ndenge zalaki bato na sengo babal mu chrétien ni na repesa biso bongo chrétien ni na ba que non asali penza que non en toute indépendance mais papa masna comprendre bande baba olinga que non président Joseph Kabila Kende, président Moussoussa ya. Mais tout le qui dans ya ba élection. Président Moussoussa Bimi Félix Tshisekedi mais on dirait il a toujours un ça ne va pas aussi ces années. Ya moska nazolo ba que n'absent de Martin. Comment la yena de ko Félix babunda ke sikamoko. Ba cheminer sikamoko, ba bundi sikamoko. Pour ça la bango ezala kinini alternance salema. Les deux ans à Félix, c'est vrai. Et Mambele Zolobama, oh Félix a mérité quitter avec Martin Fayoulou, Botozo Yoka, na Biblia Tozo Yoka. Mais ngalo ko la chrétienne biologie, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nzamba za m'emmener pas salaka. Na ngine ko Martin a comprendre ngo na ndenge wana. Nzamba za ndenge na salaka. Nzambe pe mo abattre la rapé biso. Nzambe pe papa, obi ce qui spirituellement au commis ma casse au bilon msune si collé là obi Seigneur je te rends grâce Seigneur je te bénis puisque permettre que dans la présidente au somona Seigneur merci c'est pas Seigneur ce que tu as avec moi Seigneur tu vas me soutenir n'engine de commentaires comme à bongo nandeko Félix azango triomphalisme te avec sa grâce malgré tout ce qui s'est dit ce qui court constitutionnel n'est-ce pas a confirmé résultat wana ay sanzambe merci na l'équipe président na makasi tangate na l'équipe président pour na l'équipe papa Chadarité na l'équipe président pour na l'équipe de Coterdongo ité na l'équipe président pour na l'équipe de Komokiate mais na l'équipe président puisque yondo lingi nzambe sunganga na accomplir le but pour lequel tu m'as élevé à la tête de cette nation ouais le komi balé ezala soka koleka ezale loko balubate ezale loko idepesite omi eloko mingo zo pesa kanda lo lenge o bande kona biso misusu baluba ba koma ikolobera ba TV aiki malamu te moi je suis moi personnellement na la ninde de komoko azape muluba na lande na moko ba TV yoka nenga lobi ce qui Martin Fayulu wana zo continuer boy to biso moko ba combattant ezaye on peut pas généraliser mais je réponds c'est dire biso mo ba combattant to kende kuna to fina oh quel message tu vois bango ce qu'on a eu de pes ba pesa message na ba combattant ba ye ba koloba et puis ba permettre en ce moment n'importe qui aller kana TV pona koloba ba pekisa yango ba tina na TV bato baza na maturité bato baza na sagesse biso pe tozo le ka TV to ye ba koloba to bois que sous comment pétrole était sans cité sinon moto kopela tous un discours moko ya réconciliation tous un maloba moko ya boboto pona au moins za lokola ndeko Martin Ngazana il faut se mettre aussi à sa place abi ka battre campagne na ye na ba difficulté kolekate salaboye et puis ba yebise que yo le cas qui président avec tous les honneurs eux za la kana président o yo le kito atie mutu mususu azana besoin ya consolation azana besoin to bonde la ponaye azana besoin to la kisaye bolingo azana besoin to tuka to sekaete azana besoin to finga ete pour ce to finga e même na vengeance yanga na senge na boy vengeance c'est pas nae na boy un n'est pas nae vengeance c'était un été yepe so kazana TV azamos amona nzambe neti mikolo bosunga ye avanda nae
bato matanga zo ba sous-souté. Qu'est-ce qui se passe au juste? Avant ni kimia, avant nanae, abungane na TV, à côté retraite. Merci Papa Mas, tokomo komana suba ya émission na biso. Tolo ni loko par rapport à ba victime au ba kufanya na Kanluka concernant makama ba Martin Fayulu do moya bon, c'est comme si bande o bazo kufa pona Martin to bazo kufa pona Tshisekedi et non bazo kufa pona Mboka. Papa eloko na yango ko senga batutu ya Kinshasa bolanda mina fukami awa. Eza pona oloba ke toza bana tata moko. Tozali bana tata moko. Toza bana tata moko pi boyeba. Na mboko to voter ya batu mingi basenga biso bokondi. Mais tant bazwaka yango ebele bakanisa pe biso te. Ebele to vota pe na mboka otanga komi bokondi awele ko somba avion na ye. Awele ko somba lopango ko bala basi. Biso tozo kufa. Bokanisa ba rosi mukende bakufa. Bato ebele bakufa. Nana kenda soko ta ba famille moko sunga mabota na bango. Bandundu na bandu bozo wela nini? Mutu muso sa investir na ekuno na bandundu. Mais tant bozo beng akokende wapi? Akokende wapi? Asombi lopango na yeso kikuna. Bato muso asombi moto na ena pasi. Boutique na ena pasi s'il vous plaît nos bien-aimés dans le Seigneur. Où sont les hommes de Dieu à Bandundu? Où sont les hommes de Dieu à Baluba? Les hommes de Dieu ya Bandu bozali wapi? Botele maboloba. Bozo boma pona ni. N'est-ce pas que bokenda ka église? Pourquoi bo bomba ndeko na bino Baluba? Ils ont fait quoi? Attendez que Félix sango le président. Est-ce que ko lesa Baluba nyonso? Est-ce que ko bongisa Baluba nyonso? Qui vous dit que Baluba nyonso va voter qui Félix? Qui vous dit que Baluba nyonso va voter qui Félix? Oh nos bien-aimés dans les s'il vous plaît ne faites pas ça. Arrêtez ko bomba bandeko na bino bandundu. Ya Baluba. Ko bamba mama machette. Ko piller biloko na bango. Ko violenter ba mama misusu. Ba sali bino nini? Est-ce que bike boutique wana zo na mutoki na ya pasi? Nzamba kosambisa bino. Nzamba lola kosambisa bino. Non pas ça. Non, ce que ça appelle ba konzi, o baza derrière makambo oyo. Tribunal nzamba un jour ressemble. Merci beaucoup Papa Max, et ça vraiment pas si bandeko ba gêne bazo kufaka boye ngazo mona buzoba parce que oyo susu pour namboka te communauté que non ko bundela Félix ko bundela Martin Fayulu banana ba famille bamba bani à l'aise ba gêne bazo kufaka boye en tout cas nzama lola amona Papa. Et puis bango mi balé un jour ba yokana Papa kanga data lelo Papa kanga ndeko kanga data lelo so olandi ba discours nyonso ndeko Martin Félix c'est mon frère. Sous l'on dit bah discours nous sont des Félix. Martin c'est papa, ils sont des frères. Ils sont des frères d'abord dans le Seigneur. Baza bato bana semence encore. Ba liya que si kamoko. Papa tôt ou tard. Ba kutana. Ba rosolola. Ba romela koka si kamoko. Ba ko mela mai ba ko papa ba ko yambama. Tôt ou tard, nous sommes en train de prier et cela se fera. Sikoyo bato bazo kufa kuna. Ba boutique baza ko pied ba moto yo bande ko pe Baluba excès de zèle. Excès de zèle. Lolendo balobela ka biso Baluba tozana lolendo to la kisaka biso Baluba toza bata lolendo te to la kisaka biso Baluba toza batu bato ya komikitisa non to lungo excès de zèle papa bolungu bomona ke ko biso tana biso neno ka ndeko moko alo bien mikolo ole comme mbenga Max mbenga Chibwabwa soko moneza qui par exemple John Matondo John Chimpompo vous comprenez donc Kadima ce qu'on a qui passe comme il comme ba Kadima ba Chibwabwa ba Chimanga donc non Manzele komi ba Mansebawani Mansebawani mikolo komi ka Luaku Bishi tout ça non Congo Mobutu alakisa biso makato Mobutu na bomo ina alakisa biso makambote Mobutu asangisa kibiso bolongo et puis mena bakatange bokokuta bakatange baza banguna na bino te bosa la chasse na bakatange te parmi les katange batamalamu pe baza bato balingaki mboka pe baza bato basalaki mboka pe ba tolongo la principe oyo que soki ekolo kingane zui bokonzi bato bazalaki ba poste nyonso to chasser bango to benga na bango non wato tonga mboka te na bakatange batama yele baza batabwanya baza to sangisa to tonga Congo to
to sangisa to tonga Congo to ndimaki te lelo kimi oza na mboka oyo to monaki makila na mboka oyo même Satan esika azata Satana te maboko na mutu Satana zo comprendre te comment makile leki na Congo papa Satana tanga za na réunion na ye Satana mikolo azaka babi mais comment ngana kanaki na boma ba congolais comment na kanaki masase beta na Congo mais ndenge ni Congo makile tangite qu'est-ce que Satana mukonza Satana bazo beta ye Satana qui chargé pour tangsa makila na RDC bakangie basinga auza fimbo tongo midi pourquoi pour mission na ye salemité o Satana bosana ki non l'Éternel Dieu des armées kati na mboka oyo papa to ba vérité to yibaki ke na mboka oyo Shadara ozala président ata biso to beka Shadara ozala to beka ke no papa Kabila kolongwa te mais mamsu sami pe na mboka oyo yano ba ke no loboka nzambe peza na mboka oyo yango grâce à nzambe wana to bebisa yango te grâce à nzambe za to bebisa yango te bino mokoza bokonzi na mboka mbaloyo bokamba mais tolingi peka batu wana te Congo ezaka ya bango ta mbula na mbula depuis Ancien Testament car bazala ba ministre depuis Ancien Testament kaka bango ah papa netinga naza licencié en anglais licencié na ina nana tika nanga osala te mais nana nga na milimo mabeta nana nga milimo na lieta mais pose wa musala prochainement tout ba comment vous pose wa musala na mboko faut na TV ofingi soko fingi ozimusa c'est ça le Congo mboka chance le repamba pose wa musala il faut fingaka on mette ebele ba ministre heureusement bazu fimbwa ba ministre ba finga ki lo ba koma ki ba ministre et puis bazu fimbu et puis na sepeli ba komo beta ba konzi mususu en tout cas bravo hein na sepeli bon ko beta zanku ko encourager ngotema na yebi ke za parti politique mo mikolo na mboka azo corriger batuna ba zo ki mbongo ba sala campagne te FCC fimbu ekota FCC film on est hier sur ça là qui a côté na temple mais à côté des autres fimbu peut côté na FCC et belé bazoki ba mbongo ba saliria papa et belé ba donc au moniko papa Kabila azai na malamu ipe na mabenai mais à travailler na ba collaborateur moi mitema mabe bato balinga ki était bato balinga ki kombo Kabila yeki lo abi que derrière le nom de Kabila promotion ezali Moussale ezali, Mbongo ezali, Villa ezali, Jeep ezali. Tu vois, ils sont allés vers lui à cause de la Jeep. Maintenant, Moutema balinga qui était. Regarde Boukoumès, combien babimi. Papa Kabila a une portion de pouvoir en APCP Bango. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Beaucoup de Boukoumès, zéro. Babi ko vanda kana ba bar comme la masanga, babali basi ba 38 papa. Et puis ngana yebi mutu mususu. Tala, un jour tout ça l'émission prochainement. N'a sabata FCC ba idée s'il te plaît et émission na lingi ozango au pesata professeur Néhémie que nous aimons bien homme intelligent au pesata yé à l'émission anako et repese matière à comprendre que il a travaillé avec des traites batamité mamabé. Moi je connais quelque part vous avez par exemple membre chargé des point na compte à partir le la PPRD vous allez membre chargé des point papa Moutouana, Tabatio chargé de. On a représenté Yemoko président à parti, visionnaire à parti. Mais Moutouana a fini à rabat. A fini à rabat maman. A fini à rabat tata. A fini à rabat maman boza solo. Ma maman n'a pas si bien ma puta sika. Bola tapé ba caleçon sika. Vous comprenez? Azana parti à Mounene Amboka. C'est connu na Kinshasa awa. Yebi Sangai. Est-ce que Batwa Lingam Konzamboka? Si on se montre Moutouana. Celui pour voter qui a la diarrhée. Papa, est-ce que papa kolinga mukonza mboka pona mutu ya bongo voilà le ko bomi FCC. Ça dit que bazalaki na ba traître batu oyo balingi la bango mukonzi te me balingi ba fonction. Yoka mususu akangaki ba wese. Omoni élection esili. Akota na bureau de vote. Comme te. Asasa ba wese, akangi ba wese. Maintenant que yo bien na RDC awa. Élection ici la côte talabo 0 voix, awa 2 voix, awa 3 voix. Kanda akio kanga ba toilette à ça population. Maintenant publication na ki kombo na ils ont ce courage que nous font la toilette. Pardon, que nous font la toilette. Na bi mususu pe. Alors tu que vous la singa courant pesaki. Ah pe bana Congo za mayele. Tana mutuko akange bino ba toilette pour voter. Mais comment on est trop bien mikolo?
azape courage, asenga pardon, afungola ba toilette. Merci beaucoup Papa Max. To comme dans ce cas il y a émission de rien que la vérité pour na kosu qui sana bande bazola na biso. To comme wapi na partage ton père. Ya solo ndeko Alvin partage ton père zali ministère Nzamba pesa biso pour na kosunga babola. To pesi bino merci pour na auto tambo na bino année 2018 mubimba Nzamba pambola bino. To mona ki bakoli na bino ba code boza ko tinda pona kosunga bolemba te. Bokoba se na kokoba kosala malamu. Nzamba kofuta bino. Nous vous sommes très reconnaissants. Net à moment nous avons 3 cartons dans Ndako. 2 cartons qui na Allemagne et pas Maman X. Carton mokoti na Paris et pas Maman X. D'ailleurs, la deuxième fois, il y a une autre maman qui m'a appelé. À Tchèda Bilo on a maï et comment on a début février. Bilo on a ndenge ya tilo na to fungola te. Toze la connexion zonga to kende ko pesa bana ba orphelinat wana et puis bomo na bilo ba image. Pour te travail toute transparence. Bolembaté. De la même manière que vous laissez qui orphelin, de la même manière que vous kabula qui lit pané to benga partage ton pain, na ba bazanga ki beaucoup basé na kokoba. Mais année 2019 to lingi bosunga biso na orphelinat wana za na kenkole to sito équipé yango to si sama kamba mike mike et nzambe na lola aozanga te kopambola bino. N'oubliez pas partage ton pain. Na lingi moko na bino esika azali azala ambassadeur ya ministère oyo partage ton pain na $10 na $20 na muke na yo o nzamba azopesa yo tokanisa bandeko bazala kozanga nzambe rozanga te kopambola bino nangaki lelo na pesa bino quelques passages bibliques oyo sunga bino par rapport au ministère partage ton pain. Genèse 18 1 à 10 okomango petanga Genèse 18 1 à 10 oyo kotanga pe na acte 9 36 à 40 acte 9 36 à 40 acte 2 45 à 47 acte 2 45 à 47 Matthieu 25 35 à 40 Matthieu 25 35 à 40. Partage ton pain. Yebete bola munyo so sala na ba orphelin na ba veuve na ba vieillard na bato bazanga nzambe alola yemoko aokanisa yo bomona chaque fois nous ça tozo sala to lembete ensemble ministère oyo eganga nzambe alola akozanga te na kopambola bino ba numéro na biso ya ngwana bomoni benga biso pona ba prière pona conseil et surtout pona année oyo pengi to vendre sa ministère oyo ngona zo senga na ministre okota bopesa nga ministère affaires sociales ministère wana ministère wana to sunga les personnes vivant avec handicap ba pe bato bandundu baza pe bato banetike baza pe bato mbalebele to bosana bango. Or si to sunga ka bato wana nzamba lola rozanga te. Partage ton pain. Merci Alvin. Merci papa. Vos numéros de contact s'il vous plaît. Le numéro d'absolu zali pour na WhatsApp bien que bakolo nango bakangi yango mais to pesa quand même to bonda nzamba simba bango bango ndi bakolo ape manabiso basala ro balingi 00243 89 360 77 00243 89 360 77. Un autre numéro 00243 81 885 99 37 00243 81 885 99 37 ou bien 00243 89 64 80 627 au besoin de TV. Ok, merci beaucoup Papa Max. Merci na bana union sto balana biso Arnaud Diazasi ma caméra. Bonzambe na bonzambe Lola ezo futa simana to yaro bakenzama boy. Croyez ce soir. Bye. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey.
Comment faire pour l'arrêter? Car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter? Car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Marie si akenda misa mungolo tala tango ebebi papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo tayokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka. Lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, lengela bomoi na yo. Mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomo.
Alvin et Bea, tala tango ekoleka. Nabongisa bomonanga pona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini natangisa makila na boma bato pona nini soki nyonso ekoleka. Un jour nabanga kufa pona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe.